bonjour, mbote mingi na biso tuba ebolinga kama mama Eliane ni tunapesi bino ba mbote ba ebo ya barizenu ma vipi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga boza malamu wa bino mama Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa azobatela kimi ezali ndela batuzu ke kolala kolamka eza habitude te tango nzamba pesi biso pe mabomo yi to bana kokumisa nzambe ko pesa nzambe. Merci, voilà biso aka na kati ya mboka Kongo ndenge tozawa moye eza makasi ndebo moni mais la mama ya moye leki biso awa moye eza ya kosakana te bino bwana mboka malili biso toza na kati ya mboka moye eza na mela sumo mai mke. Voilà. Moye eza makasi. Bande ko ngai na linga bino mingi na basoza mutakanda kotala ngate po sino to ko sepano na ngai te. Na basoza mutakanda kotala ngate sino to ko sepana na ngai te, so poza fanatique révolté kotala ngate sino to ko sepana na ngate, so pe mutaketo kotala ngate sino to ko sepano na ngate, so poza motema ya kokauka kotala ngate po sepana no na ngai te. Quand on a boire le temps à ma Denise. Le monde a siliqué au silica pour aux amutakanda. Abino maman Eliane, tu sais votre deuxième maman. Maman Eliane, tu la reine mère. Appelez-moi qui vient qui en caca. Le qu'on a encore ici. Maman ni tout béton. Voilà. Lelo. Biso mo eza makasi. Avant to kota na lisolo, hein. Mo eza makasi. Boy na tamutu. Salinga robot benga single moye leki moyoyo moye ko sala ezate natabi mama obwaka makabo so na bi na attend directement bo moni tatu na attend azamo na tatu na ko présenter bino na attend azamo na tatu za robe single la bien lamba nyo faisait lamba nyo se zipara nini cicatrice ya nzoto biso beboye bo ezanga kombo elamba be elamba nyo se zipara nini cicatrice ya nzoto. Merci beaucoup Nathan, on représenter bino Nathan, bon moi Nathan oya la tisinga pendant ce jour nangane na mboka Congo lokola makolo komi na nzela. Alors siko tikel moi mikolo mukena présenter bino Nathan, bon moi Nathan awa ba ce jour nanga mikolo nzonde bo moi nazo boaka maboye Nathan ka mtosani azo s'occuper nanga. Et puis Nathan pe alobi merci na bandeko o nso bosale confiance tant boyo ki pa na ngai bo moni pa nanga oyo nyoso tout vous en a posé à témoigner, à témoigner parce que bilamba États-Unis et commis bilamba ya France et commis bilamba ya Afrique du Sud et commis bilamba ya Hollande et commis vous en a courage vous en posa ko témoigner ndenge na tantongi bilamba ndenge bilamba komeli bino na moi mikolo mkena za awa ndenge bilamba komeli bino so bosa témoignage ya Nathan et vous en a bien parce que na vie er moto tambora na ba témoignage pour ba témoignage elandaka biso tina lilita tina mukolo aliwa ba témoignage elandaka biso mona ka mutu penze bembela libo ye kutu nenga zalaka mamae ye nenga zalaka tika ye kutu ye penza ke po aniko na regretter ye za kiso komi esika boseke sekisi bino omso ye nenga ye boy mama so fungoli ka munoko wana yoso tu bosani bokima ba témoignage tanto zana bo moy elanda biso tina tango aliwa tokota na kati ya biso na biso lelo tokosolola makambo tokosolola lelo boyebi ke tozana kati ya émission na biso préparer pour le mariage ndeko so zamba na boso kutana na kosenga o s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir s'abonner il faut activer cloche de notification. Pourquoi? Pour ceux qui aiment ce qui est côté, ou qui aiment ce moi ya côté, même bien ba o boza déjà abonné na Eliane Nitu TV. Il y a deux fois bo benga ki nazo mona ba émission te, mais parce que so bozo mona émission te ou activer cloche de notification te. Yo s'abonner kaka. Mais vous activez cloche T, ceux qui émission côté moi mon a ezati. Pour au mon émission, il faut activer cloche. Mon moi ndaka nzambe zane beta ngleng. Ngonga wana ndaka nzambe wana. Moni ngomwa nzambe beta kana ngleng. Mo ngonga wana. Yango wana. Yango de cloche à notification. Ozara notifier ceux qui ngongana émission côté ko beta comprenez maman qui émission ce qui côté to solo lelo na kolinga mingi ba mama bobenga ba jeune fille so bozana ba jeune fille na ndaku bobenga ba jeune fille bayoka makamona ngene bisa bango parce que uti pa moninga na bango jeune
et outi pa ndeko na bango jeune fille likambo na zo bisa bino lelo eza mwana nga moko mwana nga wana atalaka ngai à partir des États-Unis nde pa mwana oyo atalaka ngai mwana nga oyo abengi ngai na maya miso na kolela mwana bengi azolela mama nga bibo nga lipeka na ngai ezali chaka na pesi lipeka lela kaka so sisi kolela po tosolola. Pour moi je suis la deuxième maman de tous les enfants naza deuxième maman ya bana nyonso nga na pona bana te nakabola bana te nalingaka bana nyonso mwana nga oyo bisinga mama nazolela pona pasi eleki ya motema na tuni pasi ya motema. Qu'est-ce qui se passe? Le quoi les amours tu y a anglais na tuni what is happened na bakisi tu what is wrong et na lobine what is wrong mwana seki oh kolela mama e bonga mina koseka mwana seki kolela ay mama tika ngana nana bapati yoso sexana lisonga bi oh ma chérie olinga pena simba otolela what is happened with you what is wrong my daughter what is wrong mwana lobi something is very wrong ngabi what why you can talk to me you can talk na bandiko ebise bongo mwana ebisinga bandiko en tout cas sokoza na bana basi bandiko na ngai bocha bangwana bayoka makambo na ngo ebisa bango mwana lobi boyeke mama omoni biso ninge tozaboye ba jeune fille lelo bakilelo na biso oyo bas komisa na ba site de rencontre basite de rencontre o bakenda koluka ke basi bazoluka mibali bazoluka basi bakomisaka so bakomisi kuna bache ba identité na bango bacha pe ba photo tamsu pe bache ba photo te baza ko solola kaka soko moni muto na makilana yo etutani ndoko tindele photo ye patindele photo do na site de rencontre wana eza place yo basi balukaka mibali balukaka basi kilelo basi de rencontre pa yo basi baluka mibali baluka basi mwana nga wana lobike ya komisa na site de rencontre po azoluka mobali pa komisa po azoluka mwasi tambo conversation na bango eleki bien babandi ko solola mwasi atindi photo mobali atindi photo à moins que profil ozo convaincre ngai mwasi pa moni ke zo convaincre bayokani bapesani rendez-vous bakutana na restaurant bavandi bameli balie basololi basali projet ya kosala nini kobalana mwasi alobi omoni tobalana kaka parce que tokoki kofanda ndenge wana te mwasi azala déjà na appartement na ye mobali nde aza nanu chez les parents oyebi ke bana mibali balongaka chez les parents noki te bana basi balongaka na bango noki mobali aza nanu chez les parents parce que bazaka deux garçons babotama bana mibali nzamba izalela en tout cas bolimbisi ya ngai nasala ka boye vina nga téléphone bino boye bila provenance alimentaire ta musu comment hello ça va bonio oui ma belle ah boni kombo na moni kombo te nzamba obatela nazana occupé est-ce que je peux te rappeler na rappeler yo maman na rappeler yo s'il te plaît le baka Zamba pambolo kwa makole komi na nzela Zamba pambolo merci beaucoup. D'accord, non, merci beaucoup ma chérie. Zamba pambolo. Reçois de gros bisous. Merci beaucoup maman. Merci. Makolo ya déjà na nzela. Merci. Bisous. Nga mutabato. Ana ba makolo komi na nzela ka boye. Ndeka benga mimi ya makolo komi na nzela na tindela mwa quelque chose ba kisota na mbisi. Ba balinga kanga eza ba ko basadilanga ko badilanga kumamelanga mazama kioso ba balinga nga bazalaka. Ba vrai. Ya bozo na banzamba pambola yo parce que amina na tindelo na yuko makolo komi na nzela na tindelo mwa quelque chose. Ba kisota na mbisi. Anga la linga boye.
motema pembe likambo na moto te tika bela mai basadila nga kubadila kubamela mazama kios botanya na komia sengo pona kali likambo kantu kubianza Olivier Sele mama yaki likambo kantu kubianza bien akomia sengo sengo to solo la bandiko na ngai makambo na oso amine za vraiment sérieux makasi to seka kapo il faut to seka Bible bina biso ete na circonstance nyoso to kumisa nzambe yango faut to seka batu kutu bazala komona bebelali na se mutu azala kufa e amu babeti lisolo pe baseki eza normal bande kona epsi binoke mona mwase ebisinga yaza déjà na appartement na ye mobali ndaza ki pa na bango parce que mobali babotama deux garçons et pas na bango mwana mwasi akoli na ye États-Unis kuna na yebite ce qui passe mibali bano bakoma koluka mibali na basi de rencontre ce qui ba mona ka bango na nzela teo ce qui ba je sais pas je comprends pas biso te mona mangwa mindele mais comment peut maka toza ba bantu bakamuso na biso pe simba na ngote bakamuso na biso tout monde simba na ngote et simba bango na poso pinge simba kana mindele mwana lobiki nde basolo ki na mobali bayokani mobali akiko episa pe na famille na ye kuna kingai na zui mwasi mobali lobiki azui mwasi akiko episa ba parents na yezu mwasi ba parents batuni bon mwasi ozui azalaka wapi mobali apesi ki mwasi avandaka boye tout ça bota mama oyo aboti bana mibali mibale siko mama oyo abanozela ki bana ne babala basi oyo bakokoma pe bana na ye ya basi nenga basolola ki bakuta na site de rencontre bayokana kike baloba na mutu te ke bakutana na site de rencontre po ekosone bien te bango mona conscience na bango bayebi ke toza batu mwendo moyen to batukuta na site de rencontre ozate parce que ba parents bakolinga te ekosimba te po toza ba bantu nous sommes des africains likona ngo bakisi surtout ba congolais parce que ba africains surtout ndenge mon côté eza ba africains mususu les autres tali bande ko na biso ba Camerounais ba bala kamindele trop dérangeant na bango te mais au moins la penza ba congolais ba bala kamindele mingi penza te pour congolais linga entre ye na congolais biso to za bon to kana mo racisme na biso ya ndenge na biso to za rappelle moi racisme na biso na ndenge na biso ba yokani ke balo ba teke bakuta na site de rencontre balo bakake bakutani kaka baba bakutana na restaurant nde bisanga na restaurant blo mwa bongo nzo bande bakutana na site de rencontre sika au moins moi ça bande ko luka mobali esika pe mobali bande ko luka mwasi alors kokutana na bango tango bakutani baba niko osola bolingo bandi ko kota mobali siko atuni na mwasi abi nangina ye ba passer na yo parce que tokobala na biso to sito yokani ete ba famille ba yeba te mutu moko yeba te ke tukute na site de rencontre mais nali quand même na yeba passer na yo eza ndenge nini to solo la to pesa na ba passer moi si apesi parcours na ye apesi passer na ye mobala tuni pourquoi oza na site de rencontre ya moni fone sa mobala o te na site de rencontre pourquoi parce que mobala on azala ki na ye tala tozaki boye ezalaki boye toyokana kite tokabwani ya mibale pe na zaki ne toyokana te tokabwani ona bayaki na ngai ya ona baki sikoyo na lukana nga mobile na site de rencontre ya ngwana nde tokutai na ope na site apesi passé na ye moyen na étalé na étalé ngo ezate moyen pse no ba détail ya passé ezate mais passé na ezaki quand même bololo ya ki sukali te ezaki le kwa bololo kwa likasu passé na ye quand même. Alors, oya mobali pe apesi pe oya ye passé tala ya ngape boye. Mais na tama bolingo batu male ba yokani balobi que ba yebisa mutu teke bakuta na site de rencontre. Ba bombi yango lokola lisolo na bango moko. Ba yokani pe bien. Mwana mobali avanda kapa na bango asalaka. Mwasi azalaka na appartement na ye moko. Na koyokana na bango ndenge ba yokani moi mobali ayebisi na ba parents na yeke maman papa moi c'est nazo kende ko bala ko azana appartement pour to économiser je préfère na kende ko vanda na appartement na ye to vanda na ye comme ça et permettre ngana économiser pour lobby na somba ndako na ngai ce qui naze pas na ye kuna loyer ko zala mukie na ko contribuer na loyer mais ko za mingi te et ko permettre na économiser bien pour que na somba ndako na nga lobby. Ba parents ba mona kiango zaki na ngope mabete eza via poto na poto mibale belé pa vana na baona ndako eza na kombo ya mwasi mibale belé ba vana ndako basi parce que basi mingi ba bata momona ka ke nazana nga femme seule
na l'état za femme seule mais nzoka ndaza marié makasi mais na l'état za na femme seule et surtout bato basala ba mariage civil te mingi na l'état ba femme seule ala kana mobali ala mkana mobali babota kabana mais pas l'état za na femme seule pourquoi alingi a profiter na mbongo ya l'état bongo ngo ce que l'équité l'état peut c'était ne ba se le rappelle l'état ngo on dit ba bomisa l'état mbongo mais là na mai ah ya mettre nga bata papa do dia okana monde na amela mai o melisi na mai o melisi na ngo penza voilà garçon na biso oyo na mwana biso ya mwasi bayokani babalana tant mona mobile expliquer na ba parents qui na préféré na ki novanda kuna po na économiser pour na osoma ndako lobi oui ba parents ba mona équipe boyeza na normal ba na poto ba na ba comportement bango il y a pas de souci nazo rappeler bino que lisolo nazo beta eza bana na ngamo baza na États-Unis ne mutape singa lisolo na yo alors ba sali pe makambo libala babalani bazimbo wa libala ndenge ezala makambo nyonso batindi na Congo pour mwana ya mwasi avant da kepa na za kuna ye moko parce que ye ba parani ba na Congo mais na États-Unis kuna aza na grande sœur na ye aza pe na grand frère na ye baza kuna na États-Unis mais tant babali ye moko batini na Afrique parce que ba parents baza na Afrique avant na pa na ye grand frère pa na ye grande sœur pa na ye batini moko na ye ya ba na Afrique ce qui est normal parce que ba boti baza na nous vivants moi la mobile ya siko bala ye moi la mobile longwe pa na bango aye kokote pa ya mwasi babandi ko vanda mwana ya mwasi nde babandi ko vanda na mobile na ye abandi ko zala na ba comportement moko oye mo aza consciente que ba comportement oyo eza bien te eza mabe aza vraiment consciente parce que la avoué aza vraiment consciente na ba comportement na ye makamu na ye oye asala ke o ke mobile asepelaka na ngote aza consciente mobile abandi ko sala ye ba reproche ke ngala lingaka na ngaboye te ngala lingaka boye te ngai boye na lingite mobile so asali ba reproche ya zo mona que je suis chez moi ata soko lobby et surtout ayebi ke mobile awuteke papa parent ayebi ke mobile akokozonga papa parent te ko awuteke papa parent akokate akovanda kaka na ye bavandi babandi kovanda akumbi mukumba akumbi zemi nde baza kovanda na mobali bazoyokana lisusu te pendant kana grossesse baza koyokana lisusu te bazoyokana te nde bazoyokana te mobali atali likolo atali na se abe ye kamongo nini ata kutu pona zemi mwasi mutu makasi mwasi ayokaka te mwasi mwa yabisinga ke oui mama ngana ajaka ba fio bazalaka penza mutu makasi nazaka mutu makasi na yokaka te na yoka conseil te ye moko aza ko avouer bandeko mabe na ye moko aza ko loba yango aza ko loba mabe na ye moko abi oui naza bajaka ba fio ba mutu makasi ba yoka te na mwana na mutu na ka kambo ngana lingi jamais dominer likambo kanga la lingi ya okala ngaka fesa la mandenge wana ngalinga ko dominer ngina dominer mobali na ngana dominer bandiko na ngana dominer ba camarade na ngaka ko dominer tout le monde je suis comme ça ngabi donc zolo ba abi mama na zala ka bongo siko akute pe na mobali o alingi ba dominer ete mobali abi te ngai boye ko simba te boye ko lekate mobali atala bi na comprendre pourquoi vanda kana mibali te yango komi ko luka mibali na basi de rencontre ba comportement na yo ba explication pe sakinga na mona kika ke ba garçon de tozara ba garçon de ba ki bien temps envers eux vis-à-vis na ba ki mabe zoka ne na moni mabende ezepa na yo moi mobali atabi na kufa boyeta ya nini nango moi mobali ki pa ba parents mama we ba ba ke mama na ye ko yebisa o vérité ya moi sur yo ngai na balaki mama lobi loba abi mama en tout cas vérité ezaki ngai na mwana mwasi oyo toyebana na site de rencontre mama chacha nini abi oui mama tokutana na site de rencontre tango expliquer ki ngai makambo azaki nango na mibali azaki na bango avant na mona ki lokola mibali ninge ka ba garçon bazala anti mibali de bazala ki méchant envers ye
toyokani tolingani mais toyokani ki ke toloba te ke tokuta na site de rencontre moi ndenge surtout ki parce que mon déjà eza bien te nalingi ye enfin nalingaki ye mais pour le moment maman nalingi lisusu te pour ba comportement nene yanga ezosimba te maman lobi okutanaki wapi na site de rencontre donc ti tobali mwana mwasi makambo nyonso bokutangani na site de rencontre ya solo wana mwana nga mama bobika ba mama pende tozalaka moto maman zui voiture vum tie pa ya mwana mwasi ye mama sonne ngingo ye mwasi abite ke mobali asakende ko sana nini kufunda ye mama sonne mama akoti mama ye mama abi mama tobali yo kokutana na bino tokotaki yango penza te po mwasi na bali bakutana kaka mama tobali yo totindi pe mbongo epa ya baboti nga na boti ka bana nga mibale o naza koloba bino kaka ndenge mwana mwasi azo episa ngai nyonso ndenge ayebisaki nga na boti ka bana nga mibale nalingaki bana nanga soki babali bano ya basi bakoma pe bana na ngai mama yo lingo domine mobali badominaki te mobali ataza mokuse awa ata yo ozosala 1m82 lokola colonel Mimi. Je te salue là où tu es en Afrique du Sud, je te fais des gros bisous. À toi, tu as 1m82, le corps colonel Mimi. Mimi Bikela. Fondé toi aussi, bon, toi en Afrique du Sud. Mission de service. Il y a jamais. Mbali ba respecta kae. Comment ils ont dominé Mbali? Et puis, ils ont dérangé dans la nyonso. Yona moi, on a beaucoup de site de rencontres. Moi nanga ya bombi yo alobaki te ayebisanga ka mama tokuteni na mwasi nga na boya kyote na ndimi yo mbala moko ozande boy mama na mokumbo oza nango okobota mwana tokoboya mwana te mais yo okozo mobali mususu oyo ko continuer na evi mwana na ngai non ngai moko na ekoboma libala po mwana ngai yaki na yo pa na ngai na ndimaki yo me na oba yebisinga na batute na mwana na nga moko ba comportement na yo ndenge ozalaka en tout cas ngai libala oyo esili po mwana nga pa lobiki alingi yo lisusu te okobota mwana tokozwa mwana tokobokola me libala non libala esili ngai moko mama na bomi yango libala oyo esili kufi bande bonanga mona mosa mona ki amoje abiye ngam na zemi boy jamais bakotika ngate pona na zemi mama sisi ko ba mama ake mwa mobali azongita atikale pana mona ndako na bango atikale pana bango mwasi abenga nyet tongo etani mobali azongite mwasi abenga nyet bute koti mobali azongite atali sikoyo modèle oyo mama Bokilo ayaki ko gangele na ndako courage akende pa ya mama Bokilo ezalaki te une semaine ekoki abandi ko tinda baninga babenga mobali soka atindi mutu alobiki en tout cas ngai na ye mambo bolingo esili na regretter ko kutana nde to kutana kine na site de rencontre nga na yoka ki mawa explication ya pesa ki ngai na talinga biba mibali musu baza méchant nga na vanda na ye to balana pe to balani mais Dieu merci parce que to balana ki na état civil nanu te libalo esili ka abo libale babala ki coutumier batinda ki mbongo na Kishasa bazoki mbongo ya libala siko mwana ya mwasi eloko na sepeli na ye parce que elle a reconnu ses erreurs à reconnaître que maman n'a évité c'est quoi nini n'a évité nini ça la ranga maman na linga fona dominer na linga fona konza so na o dominer te na o konza te na o ka bien te siko na yeko pesa nazo pesa conseil na bana na biso o bozo tala ngai si des rencontres eza ki lelo na bino makambo na bino ki lelo bokuta na si des rencontres mais ko bala na awa lelo eza parce que mobali
aboyi na ye aboyi mwasi alobi te ba comportement na kokoka te mwasi azolinga amate mobali na kokoka te akesko koyebisa na ba parents vérité que bakutanaki na site de rencontre ba parents tout de suite babi site de rencontre yango nini mwana nge ngamba mobali bo okende koluka mwasi site ya nini papa okende koluka nini kuna bozo kende koluka basi na ba site de rencontre mibali kuna oyebi mutu te ce n'est pas pour rien au ce que ça conseille na pesa na bino bana na biso na ya basi na ya mibali bozo na 4e choix préparez-nous pour le mariage avec votre deuxième maman Yanit. Ce n'est pas pour rien mon fiançailles existaka moi si so beaucoup na mobali il faut vendre entre 6 et 1 année avant bo décider pour na mobala na va bo kende libala entre 6 et 1 année. C'est vrai que ba caractère ou bien ba comportement nyoso muta bimisaka nyoso te biso nyoso eza la base za mibali to ko bimisa ba comportement avant le mariage ou comme ça 50%, 60, 70, 30 wana bombi okimisa wana ndako libala 50 bombi okimisa ndako parce que mutaza parfait na sa moi azati. Ça c'est vrai. Mutaza parfait. La personne parfaite n'existe pas sur la terre. Ça c'est vrai. Eza bon. Mais kokende kolinga na basi de rencontre oyo eza penza malamu te na bana nanga obozo talanga. Ozala oza mwana mwasi oza mwana mobali. Biloko basi de rencontre oyo eza malamu te. Eza biloko moko ebongana bango moko ba mindele. Sikoyo bomoni ke mwana biso mobali tango ke koloba vérité ke bakuta na site de rencontre mama sali nini mama aboyi libala wana mbala moko mama lebi non ngana kanisa ki mwasi boyebani bokuta na bovandi nzoka nela ba site de rencontre sikoyo nazo na mwana mwasi tango yo yebi ke okende koluka mbala na site de rencontre kuna tango yebi ke mibali musubo sibo kaboni me vanda pe bien zala malamu pe na mobali yango. Les conséquences corrigent mais que les conseils. Ce qui montre les cambo c'est comme le déjà. Mbala mi balé faut éviter quelqu'un moi m'a comme les ngambali oso mbala o mi balé comme la ngaité. Dans la vie on se corrige. On commet des erreurs, après on se corrige. Ngana kolobaka pour mon basi des rencontres oyo bandeko na bandeko na biso bana na biso ki lelo lekate ki mundele lekate. Ngapa na nga d'accord na mama wana ba mabala basi de rencontre oyo non moi si faut koyeba na mobali boyebani ata na nzela ya losambo ata boyebani na métro ata boyebani na place ya musala e oza malamu bozo yeba na mo bizaleli bozo yeba na bozo mesana moi si zoke mpe na famille mobali pa ke na famille moi si bovandi ata 6 mois bovandi ata 1 année boyebani mo malamu bobalani. Babiloko oya basi de rencontre oyo. C'est comme moi ça bi maman oya motema mabe, maman oya ndoki, ngana na zemi, maman nazana zemi ezokende 6 mois. Dans ndenge zemi ezokende 6 mois. Ndenge ba kuteleka ba rencontre na bango, ba umela kita. Tango kaka ki représenter pas maman malamu, maman ça bien, maman le bité moi na nga. Le kolo yena position libala, projet libala. Bobalana. Mwana mobali abali pe mwana mwasi mwana mobali pe ba projet ya malamu ke to vana na ndako mwasi lobi na économiser pona sumba oya na esika mais nyonso ke na mai na mokili lelo na linga ba bande botoyi ba ko assumer ba faute na biso to ba ko assumer ba erreur na biso mwana mwasi na sepeli parce que bisanga kelinga ko dominer mwasi a dominer mobali te mobali nde a dominaka sur mwasi nzamba saki liboso mobali simaye kosala mwasi ko dominer nazo bana ndenga mabete ke mobali fa dominer to beta ko finga ko te na ndenge wana te na ndenge ke l'homme est supérieur par rapport à la femme eza ndenge wana nzamba saki liboso mobali après ay kosala mwasi nzamba sali mobali na mabele ay kosala mwasi na mkuwa ya mobali na mopanzi ndeska seki mwasi. Tant aux autres qui n'ont pas de rencontres, aux autres comme mobile. Au début que mobile a liboso to kabona, c'est corriger. Mais pour la roquine pensa bien,
bien penza pona kokende bien parce que eza na makambo sera plus fort que biso tokokaka te kosala yango pona ke na suka lisolo oyo na koloba na mwana na nga mwasi boye. Il faut okota nzela ya losambo, il faut kosambela, il faut kosambela. Soko moni ke makambo eleki okokaka te tika ngo na maboko ya Nzambe. Senga Nzambe asunga tolingaka kosenga Nzambe pesa nga libala, pesa nga imabota, pesa nga musala, pesa nga imbongo. Mais tobosa na keloko moko ke ba caractère otozaka nango to ba comportement otozalaka nango o biso moto kwa kosala te tozana besoin ya assistance ya Nzambe. Faut tosenga na Nzambe. Nzambe longola nga motema mabe, Nzambe longola nga zuwa, Nzambe longola nga ikoyina, Nzambe longola nga molimo ya domination, Nzambe longola nga molimo ya orgueil, Nzambe longola nga molimo ya mafinga, Nzambe longola nga molimo ya lokuta, Nzambe longola nga molimo ya kopanza bato, Nzambe longola nga molimo ya koboma bato, Nzambe longola nga molimo ya songi biloko wana tobosa na kayango. Or que biloko wana très important eza biloko mo fuko senga pa ya Nzambe. Nzambe asunga biso na makambo to kokaka te. Makambo so ezala kezaka ba molimo mabe. Tango muso na kati ya libota ba pesa molimo na ya domination yo yebaka te. Tango muso eza singa ya famille yo yebaka te. Ozuli na ka o dominer. Muso ya munoko, oza muta munoko, ofingo tala te. Ofingo tala te. Munoko lobi nga yeyo. Ozo mwa ke tango na fingaka, ma finga ebomaka ba relation na ngai. Mais il faut se corriger. Il faut senga na Nzambe. Nzambe asunga yo. Losambo eza malamu. Kosenga ka ba bomengo te. Bible lobi. À quoi sert-il de l'homme de gagner ce monde et de perdre quoi? Son âme. Senga makambo moni kokokaka to eza plus fort que yo. O eza plus fort que yo. Nzambe asunga nango. Na ebisi mwana na mwasi zemi ya 6 mois mama na lobike ba boyi mwana te ba kosokipe na mwana milibala eza te ba bala na kipe na leta te ba bala ni pe na mérité ezaka mbongo libala basaki nini batina mbongo libala na kati ya famille bana na biso bokotaka na ba erreur biso ba parents to sala te. Mais bana kuta le bozana ba erreur makasi ko lika kutu biso ba parents bino basi des rencontres o bozo ke ndikupona ko luka basi na mibali kala ezalaka tonto tozo kola ke mwana moko azalaka na lupango muso azalaka na lupango ba parents ba sali arrangement ya libala ba sali arrangement ke nga linga Philippe abala Ruth na mona ke mwana malamu na linga Philippe abala Ruth avant ko telbala Philippe mama pa vandi sur Ruth mwana ngai omona libala okende kuna okende fingisa nga mama te ko fingisa papa te ko fingisa libota na yo te vanda malamu na libala ozokende Ruth na ngo zoyoka Ruth ozoyoka okomona pe mama koto yo Philippe na pesi yo mwana camarade na ngabo balana parce que mwana na mona kiaza mwana mo malamu na mona kiaza mwana mo kaza na respect makasi atosaka mikolo atutaka pondo malamu na mona kitanga kendaka na wenza mabala kaleza kana ba arrangement ndenge wana mabala mingi bozo mona neza na poto. Basi ebele ba ya poto na mabala ndenge ni tobenga mabala commission mabala ya arrangement o ezake mobala ke poto alula mwana mwasi mombo na Congo atango akomi na ba moyen abengisi ye mabengisi parce que ayebi libota na ye ayebi famille na ye ayebi ke otana banda kokola moi jeune fille mo banga aveni ki mafaza ka bien na moni fiona na tina mo basa nini babale la ngai biloko basi de rencontre oyo botika yango eza bien te na biso ba bantu na biso ba africain na biso ba congolais on a vu na biso te ya makambo basi de rencontre nga vraiment en tout cas naza na d'accord te o ya moni kaza d'accord na si de rencontre problème ezate naza ko pesa émission naza ko obliger mutu te asala ninga na lingi na obliger mutu te ke yo sala bote na lobaka toujours ya malamu zwa ya mabotiki babela mona wa muntu wa mufa wa teleja tout simplement babela mona wa muntu wa mufa wa teleja libale bonga kaboye bana pe mususu na atana kati église beaucoup une église mususu atabo samba église morote oya samba la catholique oya samba la kintu ali beaucoup te na bino bobandi ko se fréquenter boye ko yebana basi des rencontres wana mutu so comme na niva ke na si des rencontres c'est comme désespéré mais jeune fille aboye ozo désespéré na 28 ans ou qui na basi des rencontres
28 ans à Pamba. Ok, nous avons des rencontres. Alors, il faut se corriger. Jeune fille, corrige-toi. Il faut se corriger. On a 28 ans. Et ça sonne pour que nous avons des rencontres. On a 28 ans, 25 ans, 28 ans, 30 ans. On a des rencontres. Kolukanini a des rencontres. Ok, donc tu as des rencontres. Ok, tu as des rencontres. Po yebi ete, beaucoup tanate, bon monanate, kaka oyo boyo, te za mabe. Po nangeza bien te. Mais muto beaucoup tanata nanzela, owe batala muto moko yebi. Po bolingo po bongaki, ah te fina to tanga na ye. Ah garçon to fana ne quartier moko. Ah garçon to yeba ni na ye. Ah to za école moko. Ah to sala place moko. Ah to za batem, bon monde bien. Mais oyo basi de rencontre oyo maman, to papa, botika. Botika makabo kabat. Enfin, ce n'est pas botika comme on a obligé bino. Bo sara ne mutema na bino elingi. Même mukolo ke na si de raconte kutana muto asa kufa. Oza ko bimana ye. Papa na yo yebi ete, mama na yo yebi ete, bande ko yebi bango te. Nzoka nde lima. Nzoka ne muto kufa kala. Nde mukolo wana okolapa. Pona nga basi de rencontre na za contre. Ya biloko wana. Mala bokutana muto na métro. Malheur beaucoup de la nganda. Ce qu'on a nganda. Bah si des rencontres, en tout cas moi ça ne me parle pas. Moi je me dis que soit n'abîme en moi. Moi nous et à moi si. Ceux qui n'ont aussi que ça n'a pas le baquet. Lukan Zambe. Alongolo biloko ya zama ngai nde na za bosa na sama banzambe. Chabo lingokati na ngana linga na bato balingaka ngai te. Chabo lingokati na ngana linga bato bayinaka ngai. Parce que ngai nzamba sanga na motema ko yina te. Na yina ka mutu te na koza toza bien na éviter kaka yota mususu na bité pour na toza un problème te mais ko yina wana makambo na ngate na kokate na yina mutu na kokate en tout cas pour na lilo to suki na bino wana makambo si des rencontres oyo mama wana nenga boyi atanga suki na zaki mama ya mwana mobali na koboya. Oh, il faut que vous me que à qui comme ça maman bon vérité mais ça n'a raison que la vérité. Pourquoi cacher? A bomba qui y en a nous pas linga qui mettons en sans yeux qui comme ça vérité beaucoup de gens puis na site de rencontre. Botika mambo site de rencontre exact bizali na bisoté qui lelo na site de rencontre té ngolo kuta na ngando na elima tona lipopotam na site de rencontre de côté ba gros bisous na site de mamélia ni tout. Au moins de mon cœur, je te fais de gros bisous. Famille du cœur, comme tu as bisous, ma collègue, comme on a dit là, quand il y a une zambe, abattre la biso. Il y a mettre la papa et deux de vacances, je te fais de gros bisous. Aux ongles, sur la monocomatité la ngolaise, comme tu as bisous. Il y a Marie Camille, Nimi, ma bisous dans Yangoana. Il y a un anglais, je n'aime bien, je te fais de gros bisous. Vivi Colette Wenge, la fille de mon père. Comment tu as bisous Yangoana? Ma bisous, la bino tout baro, maman, il y a un net. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibeshina bana betu bonso bye bye.